19h30, 19h30 heure de Kinshasa, Talande Babi m'a martyr. À peine fallait être bloqué. Fallait au sali na plein. Problème est à moi encore. Musique qui n'est zati papa. Ah musique qui n'est zati. Et là bantemba français. Hein? Ah et bien là bantemba français les gars payé yemba lingala. Toi 19h30. Toi 19h30 Babi m'a abonnés de JKTV News, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous avez une émission. Tolo Belawe Kumbamare Pailanga Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de PSD 143. Merci na bande de gonyo sondenge bozul bakwe côté sabi sur la bande qu'on a bino sans permission ko la moyi beza déjà alias on a bino to signa à travers votre émission Tolo Belawe de la site JKTV News yum dozul bakwe kota la biso mokola lelo. Abonnez-vous massivement, je dis bien abonnez-vous massivement. Ici c'est l'information, pas de polémiques s'il vous plaît. Donc oui, TV responsable, les TV Mokozana ba actualité au bino bolingaka. Donc s'abonnez-vous, abonnez-vous massivement, fini prochaine notification pour vous en ta vidéo na biso mon côté au et côté la bino nanzela ya télévision nanzela ya téléphone na bino. Très cher abonné, donc le to libanda par rapport à news and to lobaka nanzela ya communication l'actualité nous oblige. Alors l'actualité est fallu pour partir, c'est fallu pour pas. Yambo Kanabiso Autaki qui s'est produit le 29 octobre 2022 dans stade de Marseille parce qu'il na betaki mo bangé na concert mais après concert ou avant concert makambo ezalaki. Le lorsque tu ko vendre na kit, tu ko vendre Sabino babonné na biso, to solo la par rapport ya game, tout mekana ko analyser par rapport ya concert ya fallu pour pas est-ce pour na gauche balobi ndenge mususu na droite balobi ndenge mususu ape kuna bindenge mususu be kuna pia zongo ndenge mususu kande ne bisara bino soki ya kolobi zali akimaka mbangu pa madame Judith Kalanga dada wa taifa donc na pas dada wa taifa pour ya za la bouche autorisée kande tu lobaka yete na verbe babeta ka siffler na moloka moninga te Montréal côté la biso déjà dada wa taifa oaz invité na biso to celui-là qui je dis bonjour. Bonjour Miliki de la presse. Boulangerie Maloba, yemoko na pointe. Tango zobeta lisolo ya stade de Martyrs na mona kio déjà. Olobika mon boulot na sepela na ngona ozala toujours. Bonjour na ba étoile ya JK Télévision, bonjour na ba griffe, ba vrai ba griffe, je vous salue partout là où vous êtes. Bonjour na papa Joseph Magloire à partir d'Allemagne. Bonjour na JD Kamopao Soda Poto na Katia Paris. Bonjour l'équipe technique nanga mobimba Feli Momba Fabrice Mande. Bonjour na ba Balinganga. Ulingajika, abonnez-vous na site Okane Miliki Aocholoba. C'est une façon de me soutenir. Miliki Itunayayo et Yano Yangai. Émission Yalelo, en tout cas, je vais parler. Le kola analyste. Très bien. Le kola dada wa taifate. Voilà analyste. Oyo ba invita ngana ba différents plateaux ya batu. Lelo naza analyste. Na casquette nanga. Oye bimisanga. Merci. Merci de Dawa Taïfa. Lelo Malili, Nazana Malili Makasi Miliki. Je te jure. Merci. Le 29 octobre, il fallait pour pas à se produire qui dans le stade de Martyrs. Stade de Fongama qui déjà depuis 9h. Si RO 17h, 18h, 19h, il y a battu Bandera de Kokota. Na habité ceux qui ont là qui sur place au Landa qui ont kaka Nanzila et Bilili. Merci beaucoup. Naloba qui bien que tout comme na cause à la thème équipe ya Jika et Kozala. Nalobi na telemi awa lokola analyste. Alors permettez-moi de parler lokola baninga nyonso bazo sala analyse na bango selon histoire oyo. Avant de commencer, je présente mes sincères condoléances. Na bande kona biso bakati mitema na Ruchuru, na Kiwanza, na Est de la République. Très bien.
Napesi mes sincères condoléances avec beaucoup de douleur. Na ba amoureux ya musique congolaise. Ba oyo ba kwei. Na kati ya stade de martyr. Basi pe mibali misusu baza porteux disparu. Jusque là ba famille na bango bazali ko lancer ba vie de recherche par-ci par-là. Jusque là bilan exact des morts 11 morts. Qui est 2 policiers, 10 civils jusque là. Mais tant de blessés, tant de disparus, rien à dire. Bilan, il y a les 29. Merci beaucoup, Miliki de la presse na coach na mama likamuna biso. Omoni eloko nyonso esale makana tembe. Esuka kana oto mona ki les 29. Eloko nyonso esale makana tembe. Eloko nyonso esale makana tembe. Je vais faire plus que ça va se passer seulement ce qu'on a vu. Quand tu te maries pour prouver les gens, on a vu ça avec Grâce Témoin. 5 mois. Au revoir. Quand tu te maries, quand tu achètes quelque chose pour montrer aux gens que yo osa spécial plus que les autres, mais qui laisse-moi tozonga non asima na rappeler yo kaka na plateau na biso tozalaka na ebandeli opposanga question selon concert ya Fally Ipupa na lobaka boye na pesiye ba bonne chance. Mais tika musique wane salema pona bendele ya RDC mais salema pona défiter. C'est comme s'il y avait quelque chose en jeu. Que ce qu'on sali le côté de ta vie va partir. Donc tu es obligé de le faire. Naza koyoka par-ci, par-là, va retourner Stade des martyrs. On va aller petit à petit. Qui a retourné Stade des martyrs? Fally Ipupa. Et comment? Merci beaucoup. Organisation, 0. Organisation, Tobandi. Retournement pour arriver à Werason. Même JB n'a pas retourné à Werason. Toki Malembe. Merci. Dada wa taifa. Toki ni Malembe. Bato bazana bik na stylo bakoko koma. Merci Bandero Balandi. Toza déjà bik na stylo. Longola mwana zota makelele mupanzi po makambo bandi. Merci. Matisse la biso mo volé mukie. Organisation. 0. Instrument. 0. Spectacle. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Podium, il y a number 1 Afrique centrale. Bako beta, mutuna ye koningana. Podium, il y a number 1 Afrique centrale. Pona yango, tobo yango te. Fally, jusque là, pona ba moto na ye, aza number 1 Afrique centrale. Ba moto na ye. Malembe Miliki, je n'ai rien à dire. Moi, je suis 100% des pères et des mères. Ça va. Podium na ye. Na ebite batuana. Balingaki, to balingaki ete. Mutu ya podium. Eko saboy. Zoninga. Place ezalaka bobeti so olingo sala mwa spectacle na bafani na yo okoti na nzela wana. Fally moko bandolinga bato bakende kuna te parce que sentait déjà que non, ça ne va pas. Tijeng na Chilubu. Détournement, il y a Stade des martyrs. Organisation 0. Instrument 0. Spectacle. Oyo nde memaki milliers de milliers batu. Tina obake kokufa wana. Ezato yoka. Amour, amour, amour. Amour, amour, amour. J'ai suivi 2 fois. Artiste azokende organe n'amour na nzembo ye moko ayembaki yango avec des charmes na studio, mais artiste ake 2 fois organe na nzembo wana
Akoka se retrouver te. Soka bois kinzembo après quelques secondes coupé. A bois kinzembo après quelques minutes coupé. Artiste akoka kopé saba fan. Milliers de gens au baya qui kota la yete. Quand est-ce qu'on appelle concert? C'est savourer nani kaye mobimba ya album ya musique na ye. Est-ce que yango nde salimaki? Zéro. Zéro. Stade de Martyrs zaki détourné. Je suis en train miliki nazoya malembe na lobi ki na ye kofanda na plateau oyo lokola analyste o batu babingelanga partout. Jusqu'à présent tu as une négativité. Je vais arriver. Non loin Yamabe. Non loin la polémique. Rien que la vérité. Fali n'a pas arrivé. Yako sepelisa. Bafani na yete. Et je me suis posé la question. Ce sont des flèches, il y a Benemi na yende bloca qui est. Avec quelqu'un comme Fali, c'est dit non. Et c'est dit faux. Et le konine le kana qui le 29 na voix ya Fali Poupa. Et le konine le kana qui le 29. Fali Poupa n'a pas arrivé. Ya koyembela. Bafani na ye. Fali Poupa n'a pas arrivé. Zoaka ka maître Gims. Na stade ya France. Kala ba monter au maître Gims abanda ko monter en devant des millions de gens. Banzembo maître Gims abinisa ki na studio. A memeli yango ba fani na ye na terrain ya stade ya Paris. Tu vas prendre cette musique là de Gims ya studio. Na o asala ki na concert différence ezate mundele jusqu'à ce qu'il y a quelque bimise lango li sous remix. Vous comprenez? Donc à montrer na public na ye que ce que je fais dehors, c'est ce que je peux faire parce que Fali ce n'est pas n'importe qui. C'était la honte pour nous parce que quelqu'un comme Fali, oh ba musicien belé en Afrique ba bangaka, ba yebi ki aza fort na voix. Ba concert à Bwende Oyo démontrera que les musiciens sont capables. Je m'excuse. Et permettaka, bah tu vas comprendre que les musiciens sont somme, les musiciens sont danger, les musiciens sont capables. Mais ce n'était pas le cas. Tu étais début jusqu'à la fin, si je crois. Tu as vécu ça comme moi, comme les autres. Tu as compris quelque chose. Toké tozongi muke na ngambo ya spectacle. Na ebite Fali Poupa tchela ki esprit na Jenny. Asalela spectacle. Bon, je ne sais pas. Spectacle wana na mona ki yango pas trop comme des Congolais. Parce que Jenny c'est une fille qui a grandi en Europe. Et pourtant ils ont un bateau yo. Ba utiliser kabango na ba spectacle. Wenget Isaac na un spectacle concert le 30 juin. Basé belé mon frère. Basé belé. Ata Jenny bachaki e pour na drapeau mais bachaki batu belé pour na spectacle. Basé belé mon frère. Tu évolué. Merci. Toké côté organisation, tozo pesa détail. Rédification pour la bateau, c'est balobi que non, Fali Poupa sali concert gratuit. Non, ce n'était pas concert gratuit. Fali Poupa pour ça la concert, azoa qui déjà caché naïe. Sponsor nyonso a se présenter qui na stade de Martyrs. Basinya qui moi papier na Fali. Babiye nyonso bomoni bakaboli ya ofela, eza falite. Ce qui déjà to signé contrat na yo, yo $800. Au Pessinga par exemple 1000 billets.
1000 billets wana onga na okende osala nango etali yo te. Vous comprenez? Très bien. Ezali kambo falité. Nazu exemple toza na 26 provinces. Bralima azui na chaque province 15 personnes na place VIP. Bah baza na calcul ba beta 26 fois 15. Ça va nous donner combien? On a na place VIP Bralima azui charge. Alors, yom to côté les magasins, il fallait salir conseil gratuit parce que na Bralima, si na chaque province 15 billets VIP à offrir. Non, ce n'est pas offert. Bralima signé na fali signature. Bakamati kacha fali signé. Les restes au Bralima qu'on sala na ba billet wana ça ne regarde pas fali. Très bien. Bralima zake ba billet nyon so ki na maboko fali et koti sa batu na kati. Esili. Wana, je crois toujours qu'il est malin. Dédé, ceux qui de 3 ou bien les 4. Stade de Martyr de Tondi, Baïma Jezali, Feli Mwamba ou la Kissa. Place ya Souka, au Fali, à pester na mwana, à poster na, à prester na mwana na ye. Je crois tout le monde a vu. C'était par photo, les autres ont dit que les a montage. On a vu par vidéo. Quoi? Espace vide. Espace, s'il vous plaît, d'aide de Taïfa. Na stade, concert sur les stade. Tout le monde comprend na Wenge. Concert sur les stade. Sur bâti podium. Na sima podium. Les alara vide. Puisque na sima podium, on t'a ko zalati. Tous autres la devant caméra boy. Ce qu'on a sima caméra. Et l'autre c'est la raison pour laquelle elle a vide. Attends na Wenge pa la kibo. Merci. On est até tout c'est le débat. Miliki. Sima ya podium ezaboy. Ozolan. Nous on a tiré devant na. Miliki. Sima na biso ko de ton podium. Sima ya podium ezaboy. Zolan, si ma podium est aboui, image est aboui, image est aboui. Et ça bat nde ba fanda ki kotoyo, nde ba filma ki boy. Tango posté na a sali spectacle na Gez, on a vu des vides. Zolan, tango a sali na mwana na on a vu des vides. Et ça bato ba fanda ki boy, nde ba zu image. Même pas ça, il y a de vides. Quelque part. Bien sûr, on a dit que notre Fali a débordé de 80 à 100 000. Ce n'est pas détournement à stade. Ce n'est pas détournement à stade des martyrs. À retourner en Wepanan. Et pas à JB à 180 000. À retourner en Wepanan. Et pas à Weran à 200 000. Mais bah tout monsieur sous balobi bah wariope na monde balobi liké Weranson et Jibin Piana à l'époque Wera na maison mère naé Jibin BCBG na tant ba beta ba stade de martyr ba tondi sarango ba boité bravo mais tant ba sangani wenga ensemble 25 ans après ba beta stade de martyr na oya fali poupa yemoko il fallait pour péton de makasi. Par rapport au là, bah grand wana, tous les grands la JB, tous les grands la Weranson, tous les blaise boule monde d'achat c'est na mopandi avec beaucoup de respect bouli bisanga, tous les gars quand la JB na Wera. So ba sangani bon mi balé, stade de martyr wana pe, yokoki pe ko ninga na pe bukani. Maintenant plein au bon va salaki, na fallait pour pas yemoko. Raison pour laquelle bah waro bazo baké, fallait pour pas retourner stade de martyr. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Wanezala qui retrouvaille en plus. Ezala qui maison ya production. Nde sangisa ki wenge 4x4. Ozolanda. C'est différent. Il y a stade de martyrs ya Werason, c'est différent ya stade de martyrs ya JP Piana. Est-ce que Miliki Ozolanda? Très bien. Merci beaucoup. Ndenge bawaru bazoloba. Fali à retourner ça des martyrs. Yango butula nangeza non. 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 Ozaki la pose à retournement nezala koma. Non. Non Miliki. Non, malembe tikela ngata. Non, yango na lobi na kena ngo penza molo. Non. Retournement. Comment on peut retourner stade des martyrs? Pour bien de comprendre le TD de la Taïfa. Ozaki na posa au monde nini au fallait pour pas salité. Fallait à bêta qui concerté. Ezala kinina alors.
il voulait montrer qu'il est aussi capable, puissant. Hein? Il n'avait pas besoin de faire ou quoi. Il voulait montrer. C'est à travers Fally Ipupa, Stade des Martyrs et la sous n'avoir alerté. Nazongeli na mutunaya. Olobi Fally Ipupa abeta ki ye moko. Vous comprenez là? Naebi mingi ba kombo ya ba artiste mususte. Vraiment, excusez-moi. Gez Mawete, il était là. Comme invité. Il était là. Comme invité. Ah, Miliki, laisse-moi parler, s'il vous plaît. Moi, on rappellera comme invité. Gez Mawete dans un ministère Fally Ipupa. Miliki, attention. Miliki, pardon. Allons-y. Évoluer dans le Taïfa. S'il te plaît, molo, to que na maleme. Olobi Fally Ipupa bête concert yemo. Merci beaucoup. Gez Mawete azalaki wana. Comme invité. Comme invité. Bafani nyonso ya Gez Mawete na carnaval bazalaki na stade. Vous comprenez nga? Tous les DJ o bazalaka proche ya Fally bazalaki. Bafani ya ba DJ wana balingaka bango pe ba mona batombwa mana niveau moko alikolo bazalaki wa? Wana. Merci beaucoup. Alino Longomba azalaki wana. Bafani na yepe. Ba ope balingaka ye. Ba vio balingaka ye. Bazalaki wana. Dadju azalaki wana. Oyo ya braza abimisi mwa dekale moko ba obetango mingi na TikTok. Tika tu melana biso e wana. Mususu bakoyoka nini na yeba kate babiloko na bango wana ya braza. Il y avait des Congolais de braza qui plein à accompagner. Combien ya artistes on a nous identifié bazalaki na kati. Vous comprenez Miliki? Tozonga na wenge, tozonga na concert ya Wera San 2003. Tangelanga musicien oyo Wera bengaki. Zoyango banda kuna na kati tapusa kamera ya mbongo tapusa kamera tokebo na tapusa kamera ya mbongo tapusa kamera zwa na simawa ya mbongo tapusa kamera zokisa kamera kondoyo ya mbongo tokei na kamera tokena yango kaka ya mbongo tapusa kamera tokena ngwawa ya ofelete zwa kamera tapusa yango alisi baba ya mbongo voilà oyo aprestaki na ye obafana na ye balandaki Wera. Toké par Wera San et il a fallu à Inosbi. Il y a nini, je m'excuse, et pas Jibin Piano. Tangelanga musicien Oyo accompagné avec Jibin Piano. Batunyo so na bengeli yo. Bana ba fanatique na bango bayaki. Bana ba fanatique na bango. Dadju aza musicien ya ba chéri. Il suffit qu'à autant que nous Dadju ozala na oya. Mais ça qui publie, s'il vous plaît, dans le Taïfa. Ben, invitez mon Fally Ipupa qui est surprise. Tout s'attendait que tu vas s'il vous plaît. Miliki de la presse. Zela na ebisa ki tozo sala analyse pas que pour na mabe pour na nini. Tinga pe na zo so ba comprendre ti. Na lingi ba wario, soki ba wario. Ya kite ke Gez Mawete akozala. A publier kite ke Dadju akozala. Publier kite ke Awilo akozala. Mais en coulisses il parle. Et chacun avec ses fans. Basolo laka. Nous on sait ça, mais que toi tu sais. Tu ne peux pas kouanga nango sikoyo. Oye bien on a coulisse que non. Ba kochaki et puis ba yebaki. Ba yebanaki pe ba yebiki eloko salemi. Eza kolobate que non. Ce que zala ki bongo. Geza linga ki sala carnaval na falite. Ba o ba musicien soto mona ki basala ki na carnaval na fali ba nga basala ngote. Vous comprenez nango? Et là, moko eza détourné, te botika Stade des Martyrs wana. O eza détourné, za sacrifice salimi na martyr. Yaba mort. Yaba mort. Ndo eza retourné. En dehors de ça, et là, moko eza détourné te. Stade des Martyrs eza place wana. Et puis ce que vous allez détourner te. Omoni biloko wenge 4x4 salaki. Eza pour la plaisir. O santaki. Concert eleki, ba yebisa ki mutu akufi. Ezali na Stade des Martyrs. Ba yebisa ki mutu blessé azalaki.
Miliki, tu me réponds non, s'il vous plaît, mon frère. Non, toi, yoka. Qu'est-ce que vous avez? Concert et les cas qui ont 4x4. On t'a annoncé que non, quelqu'un est mort le 30 juin. D'accord, Taïfa. Maintenant, Vandi Boui, concert a fallu sur 10. Si on a fait combien? Malgré que il y a ce temps. Et ça, on a pointé. Place Oyo Marka Kinga, et puis Zala qui récité. Et ça, place Oyo, ba musicien nyoso ya Kalayas, quartier latin, ba Kotaki. Place Wana et Sala Kinga plaisir moko makas. Mais place Sikoyo, il fallait qu'il tango ba Kotaki. Ba Kota mbala moko na Prince Babia. Aux Hollanda. Ba Kota mbala moko na Prince Babia. Et ça te que tango comme place ya voix ya papa na ye, ne ba benga yete non. Il fallait qu'il kaka ne ba koti na ba ancien musicien nyonso ya quartier latin. Non mon frère. Ouane sa opinion nanga et analyse nanga. Vous comprenez? Et alors j'ai le droit de parler. Donc j'ai aimé. Et j'ai aimé aussi détermination ya Fally Ipupa. Vous comprenez? Parce que dans la vie on dit oya riskaka rien à cause de rien, n'est-ce pas? Très bien. Donc Fally Ipupa a risqué, a osé, le collage à réussir. Mais place où a échoué ça que, et le cognon sur les canarana tembe et réussir à kati. Aux Hollanda, au moment où les canina martyr, c'est parce que tous en RDC. Ce qui est qui n'est libanda ya mboka. Bena minitio Fally à la prison. Minitio yebi. Moko kaka, mutu moko kaka kufi. Bakangaka. Pourquoi ministre alobi que non Fally quitter mboka te? Tout le monde a un peu de conseil à Michael Jackson et Bakufa. Yango na lobi bazala qui toujours interpellé. Bazala qui toujours interpellé. 2 jours, 3 jours na parquet. Ba justifier ba droit na bango. Ozolan, bazalaka toujours interpellé. Pourquoi le ko salemi? Ce que justification salemi bien et koleka. So justification salemi bien te yango na lobaki ne bandeli. Organisation zéro. Au moment le ko tango za bien organisé. Boko yeba bien. Oyo za porte d'entrée. Muto côté le mawana te. Miliki Zolanda. Moutako telema, on a te moutako fandate. Les cassos qui placent tondi okokota te reste dehors. Pour tu en es etika la polele, pour y avoir permettre le contact, y a bateau bazana katina libanda pour na mpepe. Attends mpepe zo kota bikolo, mais pour tu en as peso permettre mpepe kote puis sortir facile. On lobe que na lembi na ngana okokate obimino yo. Mais n'importe bateau bakangi. On a plein. Stade des alaks qui plaintent, mais alaks qui débordent. Voilà les termes. De plus que plein. Plus que plein, na 100 000 total. 100 000 places. Mais oui, on a fait 200 000 places. Quand on a stade de martyrs. Débordé. Quand on a dictionnaire. Quand on a dictionnaire tapé. Plein et débordement. Quelle est la différence entre plein et débordé? Quand tu Google la non, parce que monsieur Bazana non. Tu as solo la peau na babonné. S'il vous plaît. Quand tu as dictionnaire. Tu as solo la peau na babonné. Babonné, monsieur Bazana dictionnaire. Quand tu as dictionnaire à pesa yo. Non plein na débordement. Non peut sauter. De quoi autres la biswana azana Google te. Azana pour ça ayeba. Quelle est la différence entre plein et débordé? Non peut sauter. Quand peut s'engater. Tu as solo la peau na babonné. Différence ni plein na débordement. Merci beaucoup Milik. Alors, on a regardé au détail biso dada wa taifa. Très cher abonné de JKTV News, abonnez-vous massivement à Bilenge Salaka Boui. Nous autres la biso abonné pour de boxe biso libonné on a moko. Ce boxe biso libonné no moko oza bilengi oyo. Allons-y dada wa taifa. Omoni ba terrasse ya minene na benga ngona appellation akala. Basala po maeleka ti. Ba carnivore na minene wana basala ngo po maeleka. Sko tango mai elandi zelate ou bien eye et retrouver zelate et débordé. Mai yango moko ekoluka nzela nango eleka. C'est là où le mot débordement. Tango yo koti na ndako nanga. Na place yo fanda na kiti yo telemi na porte. Moto azali banda ofanda a okota te okanisa a weza plein. Siko veranda nga mobimba wana ekotonda.
siko tango oyo aza awa aza na ye libre afandi na ye la TV alingi abima akokoka te kobima. Pourquoi? O atelemi na porte akangeli po aboyi kofanda po amona te akomona bien te. O atelemi na porte yesiko oyo azobima akolinga tindi ko atelemi na porte. O atelemi na porte yepa kolinga kwela o azaki na sima na ye. C'est ce qu'on appelle débordement. Ce n'est pas plein. Ce n'est pas, je ne sais pas comment. Si je comprends débordement bien, et ça n'a tout formé, il y a désordre. Si je comprends bien, Dede Taïfa, pour les évangiles selon mon hein? Les évangiles selon mon parce que l'évangile selon Dede Taïfa, c'est des martyrs, ils ont qui plainté, mais ils ont qui débordement. Désordre. Désordre. Et tout n'a quitté. Selon artiste et selon ma nombre. Et tondaki miliki côté wana toko sala débatté fallait à travailler non miliki attention miliki attendisaki bravo l'artiste bravo ça je ne peux pas refuser miliki très bien par rapport 100 000 personnes c'est beaucoup je dis bien 100 000 personnes c'est beaucoup mais quand on dit que détournement des stades de martyrs yango na zongi ne bandeli organisation Tijing moins 100 tolongoli 10% tikali 90. Instrument tijengu moins 90 tolongoli 10% tikali 80%. Spectacle tijengu tolongoli 80% to tikali na 70%. Musique oyo moko yembaka. Oyo moko kotela studio. Oyo moko salela keno na babiso toyoka kango biso toyoka na biso ba muziki na bango te na ba muziki ba batu nyuso nga na yoka na ngate na sepela na muziki te. Mais eza pata moko boyoki penza neti ba amour neti bébé nangayo okota motema nanga seyo mama mokonzi na yeba nanga koyemba te comprenez mon émotion. Ba pesi yo na linga nyonso. Mais na yeba nanga koyemba te po na s'intéresser na ba muziki ebele penza te. Ba pesi yo yango oyembela biso ngo kama mokonzi kande zalaki okokite zaka seyo mama mokonzi quoi seyo mama mokonzi quoi sur 70% kabuku totika sur 70 totika na 60 ba mort sécurité balobi ok la police a échoué à quitter étouffement désordre à la quitter babomaki mutute eloko moko te batu bakufi étouffement na kofinana donc yozo welela obima esiko zo bima nzele zate donc ozo ya kaka na système ya bakino donc fungola nzela toleka matela moninga oya kozana makasa sa nini aleka bao babungi na ebite ba levaki bango to kaka ndenge balokota ki bato bakoyaki ba se retrouver na ba morgue bazozela ba ndeko na bango bazwa côté wana pe tokiti na 50%. Na 50% miliki. Autodiscipline, bravo. Concert ezani. Eza différent ko sala concert na sali moko boye biloko nyonso yozo beta eko ya kana na ba plafond ba son na yo eko ya kana ba plafond ba sali moko VIP bien organisé climatisé na ko sala na stade libanda na mupepe et puis eza teke onde ba beta ka playback eza vraiment yemba toyoka eza différent wana zo yemba na mupepe bimisa ya yo onzamba pesa yo bimisa ya yo. Dede Taïfa, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, moi, des questions, moi, Yasuka. Ok. Ils ont des artistes, ils ont des martyrs, du coup, artistes et musiciens, on a des Watanabe, le 25 décembre, dans le stade des martyrs. Pour qu'on ait un stade des martyrs, il faut que pour une organisation qui est na leçon ya fali. Tu as besoin de soucis à éduquer les musiciens ou à bêta dans le stade des martyrs. Comment ça? Donc, les musiciens sont à bêta dans le stade des martyrs. Azo ka leçon na problème où il est na fali. Parce que concert aux airs qu'il est là. Il y a les bossons, hein? Il faut que, tant que ça la concert, il y a place à mon bongo. Il faut veiller nan na santé ya ba fan na yo ba oya. Il y a les bossons. Il y a mi balé.
son na yo instrument na yo basala ta 2 jours ba essayer kango kaka ba répétition na eleka na aka wana donc tango kuna ba oloba ok yozolo ba sava ya misato bimisela biso meilleur na yo parce que watazaka na 2 albums na 7 ans de carrière falaza so na 7 so na 4 boy na 16 ans de carrière donc na des albums ya wata wana c'est que ayembela biso album na ye mobimbe bandeli tisuka ba générique nyonso o ebinisa bato wata betango bokoti concert 15 heures bobimi na concert 0 heure. Merci très cher abonné de JKTV News. Mais Miliki po botolanga maloba. Fali, je sais qu'Aza King, je sais qu'Aza capable, Azwa charge. Biro na ye. Ata ye moko, peut-être via ba convocation ou quoi. Biro na ye zwa temps ya konsulter ba mes condoléances na ba victime. Merci Dade Wataifa. Eza pona kolinga ye nde bakiti na se. To kabona kamba moko pesa dernièrement moi quelques dédicaces to kabona mbala na ba vrai nanga na ba vrai na ba griffe de tigre na bo balinga Dada Wataifa awa na yaki na casquette na ngai lokola analyste na osala eloko te pona sepelisa mutu na osala eloko te po mutu achangaka na osala ka msala nanga esika a eza na ocha a esika b eza na kocha b fali pour patondi stade de martyr mais détournement c'est du faux botiki la place wana Werason botiki la ngoji bempiana peut-être à retourner Papa Wemba peut-être à retourner Kofi Olomide peut-être à retourner King Kester wa Kwamambo mais Werason 200 000 personnes Jibempiana 180 000 personnes détournement ils à loin. Thank you. Merci Bandero Balande ya JKTV News atebisa kibino déjà atoyo ko solanda de Wataifa boloki de Wataifa nyonso o lobby. Alors abonnez-vous massivement sur JKTV News, vous serez pas déçus. To pesi mbote na batu nyonso batali biso mokolo ya lelo. Ceux qui sont massi azongi tenga na bino to rokuta mikolo ya. Protégez-vous bien, on est ensemble. Merci.